Midi panishe. Pamuto amengo panishe bintu bya divers kuye Dubai kuye kumpanisha mangayanya. Adi ni bénéfice wa bon. Nindi shabana bandi ndo shabana bankalasa nyimba fuchela futanzubu. Le lundi ni ba diplômé. Ndi le ba licencié balo anumu bintu bya nyemu. E utu mugaje utu mona mamu yonso utu mona bwane. Memu panishe chini banseka. Mutatakana mama ambu ajuka akwata lukasu akwata mwele ajima bujimi wabana benda baba yakumpala. Dans un avantage pour na fuite la randaku azaki marié mobali akufa sikoyo kaka na mbongo oyo na fuite la randaku atangisi bana na classe batangi classe baza ba licencié ba umisatu kaka na mbongo oyo et papa kufi akomi ko bundana nazo muke na fuite ndaku place na vandaka kaka na mbongo oyo nasana mbongo mususu na sala rate na teka ka pomme de terre. Tulitenza mujimu wa moto bwa lu chômage ya hichi. Même mujua kula nji gradué en informatique et de gestion. Siko chômage ezali misale zate, c'est pourquoi totika ka musala aketo luka po musala to luka ezomona na te, c'est pourquoi to benda ka moto. Bon, naza na bana na pe na famille. Biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyemisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuntu pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya motuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motemeza temwe misale monani minga kolobeza te touti mosika esensel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motemeza temwe misale monani minga kolobeza te touti mosika esensel tokomi. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez, vous nous captez votre chaîne que vous aimez beaucoup, Yabiso Podcast de Charles Nord, qui a pour mission de la découverte, qui vous apporte toujours des innovations. Quand on est de émission la découverte, il y a Bino Moko Podcast, Misana Kolada, et puis ça va Bino toujours innovation. Les autres années dans l'émission la biso, il y a Tinate et Zanatina, Tozana Katia Yolo, précisément la Wente ya Capella, wapete toye ko kutana na bato oba koteka. Biloko bino bomona katina te obo négligaka, kasi yango nde sa boza famille mosusu. Soki moto biloko wana bimite, famille kolia te, famille za mobubu. Tina te ezana tina toko kende malembe to moni ba papa ya wewa to kende ko te misape ko tuna bango mituna. Bonjour ndeko papa. Biso tozali magazine podcast de nous dans l'émission ya tina te ezana tina to moni yo ndeko wewa est-ce que toko kosa entretien na yo pour kolobela sur wewa parce que za bato mosusu jeune lokwa yo asala wewa amona ngotina te amona asala nini amona benda stema itego sa wewa parce que tant que yo jeune to bete la non solo wana nano to koloba bonjour. Bonjour. Comment na onani? Comment na ngai David Ngongose. Papa David Mongona. Ngongo. Edouard. Malukai. Malubimpa. Tutu kwa kula munjinga wa chiluba. No mo bo comprendre. Odio amba chini. Ndio amba bish.
Mon revenu, importance wa wewa. Batu ba kwabu, badi bamba ke wewa, ijimu wa ba illettré, ijimu wa batu oyo ba lekela kasi oui songa kuluma, songa muluma mwimpa, uju wenza wewa. Ni okoloba. Tout twenza mujimu wa moto bwa le chômage à Haïti. Même mujua kula nji gradué en informatique et de gestion. Siko chômage ezali misale zate, c'est pourquoi to tigaka musala ke to luka po musala to luka ezomona na te, c'est pourquoi to bendaka moto. Ni combien maboko tisaka comme revenu na wewa na journée? Donc on dit ça ba 80 100 pour kaka. Ba 80 100. Bando bandi musala na yo, ça dit déjà combien d'années? Ça fait 2 ans. Vous avez déjà 2 ans. Vous avez la famille, vous avez na bana mwasi. Na la famille, na mwasi. Vous avez na bana combien? Na mwana te, na mwasi te. Vous avez mwana te, vous avez mwasi te. Kasi oza na libota oyo osungaka oyo soki yo bimite na wewa na yo libota mbulu nazaka na libota nasungaka. Oza 40e de la famille. Na mwana suka na mutema na biso. Mwana suka. Donc na mbongo na onde za boye oliesaka ba nièce, ba neveu, ba cousin na yo. OK, yango nalesaka bana bayaya baleki bayaya nanga bazali ona salisaka. Nini okoloba na ba jeune o ba vandi o ba koloba kete musala nga ndebo na kosala musala boyete neti musala o eza interdit po nanga neti o ya bo eza interdit po nanga nini yokoloba? Toloba na bango batika musala kuvanda musala soko luki musala okukuta te yakaka na musala ataki olingo bula moto lukaka musala na ya maboko banda usale. Beluka kaka musala na bino ya maboko pe okomona ba revenu nango. Bonjour papa. Biso tozali magazine podcast ya biso moko. Nini okoloba kombo na onani? Kombo na ngai Glody. Kombo na Glody. Glody tokuti yo awa. À part lingala webi sulangi nini Glody? À part lingala na yebi sulangi musuta. Donc yebi na ka lingala. Donc yo ma congolais solo yebi ka lingala. Mais dans la 4 langues nationales. Mais toza la langue nationale mais na yebi ka lingala. Ko yebi sabiso bando bandi musala na o ya kiwewa. Vous savez déjà combien d'années? Bon, on a ça déjà 7 ans. Vous avez déjà 7 ans, ce que yo makoko dikoko vraiment na kata musala. Merci. Donc yo mo da koko dikoko. Merci maintenant apprécié. OK, merci beaucoup papa la biso. Asali déjà 7 ans na musala na ende ka tolobaka. Si na te eza na tina to ko continuer toujours to lobisi papa ya biso ya wewa to ko luka toujours malembe to ko tambola na caméraman de luxe donc floc caméraman de luxe to ko koba pona ko luka lisusu client mususu pona ko lobela masolo ya tina te eza na tina yo moto vandi oko benda be yo moto oko luka o benda be oko luka usala na musala ya biro usala wapi. Donc yon des arbres soit musala o zanango soit eloko moko boy wana transformer yango commissaire yango tina pe yo moko mona ete o valoriser pe mon libota mobimba po mona ete soki obimi pe na libota obimi te na musala wana libota ekolia te pe libota eko vivre te parce que obi tina te za tina eloko nyonso oyo ekelami na maboko ya bato to eloko nyonso eza na mokili eza toujours na tina ata oyo komona tina te eza toujours ekozala toujours na tina eza toujours na esika oyo ezalaka na tina na mona elanga nzebo moko ayemba ete tondolo ezalaki na tina te kasi mwasi ya mokonzi azwi zemi tondolo wana ezwi valeur
lelo dollar babanda ko négliger babanda ko lengela franc congolais ba ko négliger franc congolais ba ko lengela dollar lelo dollar franc congolais ndeza boy na maboko bato et comme difficile pour bato ba simba yango to ko kende toujours na émission ya tina te eza na tina to ko koba toujours na wenze na biso to ko kende na cameraman na biso Delix malembe pour na ko chiter ya makambo eleki bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te tomoni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba when you begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa given exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga oferi nzambe tata esengo nanga ya libela ya biso podcast tozali toujours na cadre ya émission na biso tina te eza la tina oyo bino bomonaka tina te kasi eza na famille mosusu eloko wana bakobikela eloko bino bokomona tina te eza na famille mosusu soki abimi te mobulu eza na famille mosusu basombeli yango lopangu asombeli yango mituka amateli yango baavion atindi bana na poto mpe akomisi na balicencie kaka na métier wana yango wana na nzela ya boss na biso malundama toujours na ba innovation na émission na biso ya tina te eza na tina lelo toza na papa bonjour Bonjour maman. Papa que population koyeba kombo ya papa Bon kombo nanga Abukani Elela. Abukani Telela papa Abukani Telela Elela tokoyeba combien depuis combien de temps au bandi métier na yo? Bon depuis naza awa dewe za mesa ya patron azali mukolo nango menga sikoyo naza mwana musala na ye papa Abuka Katelela azali mwana musala ya patron donc mesa oyo patron nem dakoyeba soki abandi yango combien de temps maintenant papa banda obandi koteka awa osali déjà combien d'années? Banda bandi koteka awa de 2 ans. Déjà 2 ans. Papa, vous avez la famille? Dans la famille. De bando bandi côté kayango. Pesa biso no avantage au zoaka na kati ya musala ena. Avantage ezala na ngonde tote kaka ya mike kaka. Osomba na moi c'est yo teki oluki kata moi 500 likolo. Bato batekela biso ba uta na ngo ba mboka, ba boma, ba kuna, bato ya kala ngulu, ba tekela biso to luka moi eloko moko likolo kaka. Moi eloko moko likolo. Papa Abuka Katelela, Abukani Telela, Elela. D'André Elela. Ok, papa Abukani Elela lisusu. Papa Abukani Elela azali papa responsable, azana libota, azana mwasi, azana bana. Eza yete ma asalela ka muntu. Magoto asalela ka muntu mais a bénéficiera pe. Na ba revenu nango akusomba kango utaka mboka bazui mwa likolo bazui o etika liwana ba pesi papa Abuka ki Elela ba difficulté ni bo rencontraka toza ba difficulté belé po bato bazo koya na biloko bazo nyoka mafako na nzela ba taxi banini ba futa nzela na ba barrière banini ba koma awa ba komi kande pa na biso bato somba donc ba barrière donc ba ko singa population ba singa autorité compétence baye ba mpe ko revoir côté à ba barrière wana eza ba barrière mususu eza yango inutile donc ba taxi mususu eza yango inutile ekota na ba poche ya ba konti ekota na ba poche ya ba individu mais tandis que chef de l'état est bien ngote nyonso ko tomber ka na mutu ya chef de l'état ya premier ministre ya gouverneur yango ba ko senga ete ba autorité batalela bango makambo baye ba ko revoir
taxe wana pe ba yeba ko sala ba contrôle parce que tango ba ko futisa bango ba contrôle pe ba taxe eleka ebele et puis ba kanda wana ezoyaka epa ba papa ba commerçant yango wana to koloba papa yebisa biso nanu pesa nanu bato bavandi na bandako aza mposa asala na bureau aza mposa asala lokola Esther femme de la rue aza mposa akende bureau azala lokola boss woni malundama mais yo lobi te nga moko na mi créer nga moko métier nga moko na mi bimela boss na ndenge na nga moko nga moko na mi bimela grave na ndenge na nga moko nini okopesa comme conseil? Bon, comme conseil na kopesa mutu na mutu asala makasi na vie. Total la kaka chef de l'État te. Chef de l'État akabola te ki akena ndako apesa akena ndako apesite. Chef de l'État asala ka général. Yo siko na makasi na yo pe o bénéficier pe mwanda ndako na yo dans famille yo. Eza ta ka chef de l'État kaka. Chef de l'État bon ça pona mokili mobimba. Mais siko babi mwana aluka asa makasi. Asa makasi pour avoir moi quelque chose aller sa famille na ye. Pour un chef de l'État, même moi je suis tout seul ba initiative oyo azokozwa oyo ya bambongo banini tout ça kokongisa mboka to sepela nango a continuer nango biso to sala malamu na kati ya mboka la biso nde to zaka na Mobutu po biso to abala Mobutu baba Mobutu wala olia bien to wala omela bien lelo yo to koma kolia na pasi kolia la kolata bien po biloko ekoma cher makamuno se koma cher mais ça la pesate. Chef de l'État, tout ce qui n'est pas inaillé, a créé les bisous à bloc à Mickey, pour le peuple, petit peuple, tout sauver. Papa, elle est là. À part Lingala, où est-ce que tu es là? Papa, elle est là. Comme tu as dit, c'est un message, il faut lancer. Merci beaucoup. Nous demandons seulement au chef de l'État. Donc, des initiatives qu'il est en train de prendre, qu'il continue avec ça, qu'il nous arrange, parce que nous sommes des petits peuples. Donc, il nous arrange. Ce qu'il est en train de faire, nous sommes très contents. Nous applaudissons pour lui, qu'il continue avec ça. Ça, c'est très bien, nous sommes très contents. Donc, vous comprendrez que bateau baté kaka et ça bango nyonso te ke bazala ba illettré. Donc moni papa elle est là, abete mino ndinga ya il falancer. Abeti il falancer dans ezaki a comment na na niveau d'étude atanga si ça za moi papier na ye, aza monsieur aza enseignant kasi loko la possibilité ezo simbate yango na lobi te olena lala. Soko ngo kufanzala c'est que ça yo. Soko kufinzala c'est que yonde ondimi ko kufanzala. Donc yonde olingi ko kufanzala omoni bino moko exemple moko ya papa elle est là auti ko beta il falancer pour ndenge nini aniati yango na lopoto akoti na kati ya parenthèse abimite donc abete message et pas mon compte mboka na il falancer. Donc soki yo pe o vandi oza moto a lopoto mo vandi aussi sur un papier nao possibilité ezate okolanda pe exemple ya papa elle est là pe ekobuki sa famille na yo pe libota mobimba ba obiete tina te ezala tina eza moto muso ko mona ngo amoni ebo a négliger kasi na nini oyo en réalité ezobikisa bana etangisi mwana ekendisi mwana poto esilisi mwana pa bimisi pe licencié papa tongi to yeba ozana mwana baba tangi ba 6 classe naza ya bana ya mike à partir de 12 ans 8 6 bana nga bazana na secondaire na primaire na bakomi na humanité te. D'accord. Malembe papa ba kokoma na humanité ba kokende na université kaka na nzela musala ena yango ba ko senga bino olo sala kuluna olo benda be olo côté la bateau oyiba. Landa l'exemple ya papa elle est là lelo mwana na azana nini lobi akokoma pe la licencié car na be na mosala ya zo bato mosala ya tina te e akate kasi moto azololo mbe azalaka to pona papa to suke to ko continuer toujours na nini ya émission na biso toujours to ko continuer toujours. Merci papa. Ayo. Donc on continue toujours na émission na biso tina teza na tina de l'autre zala katia wenze ya kapela oyo te ko kutana na ba nyoso ba côté ka chailleur ate kaka cordonnier sureur poussière ba to ba te kaka
toza lelo awa touti komona papa wa tekaka ngulu siko tomoni papa wa zoteka ba article différents d'articles eza na kati ya mesa na ye. Bonjour papa. Ah bonjour maman. Papa tongi toyeba kombo na onani. Kombo na Jonathan 4 babenga kombo pasta naza na kapela na teka awa na kapela. Papa Jonathan Tatu, tongi toyeba depuis combien de temps obandi musala na yo? Bon na bandi moi kala na sala 7 ans na kata kapela. 7 ans, c'est que yo ma koko di koko hein? C'est que bimisi bela ba koko. Belé osaka na te kopera munene na kata yolo obatu bayebi yolo nord yolo sud na kata kapela ki mwenza. Na yeba ni makasi musana nga yango yo ona debra awa. Papa Jonathan tongi toyeba oza na famille oza na bana. Bon naza na bana na pe na famille bazali belé na famille munene ona sokipa pona bango na kopo ona sala mkemke o. Tongi toyeba difficulté nini papa Jonathan a rencontraka na musala na ye oyo. Bon eza moi mkemke na swaka yango wana esala ke na vivre lobi na libota na nga na famille na nga mkemke to luka yango. Ba avantage nini yango okutana nango na kati ya musala na pesa biso ba avantage okutana nango. Bon avantage bina eza trop te ba avantage eza mke e façon que to vivre ndenge nzamba loba mutu soka lukite ya olia te to olia na motoki na ye yango mo to tshaka ba mesa po to faire vivre na mke to zo luka na se na moyo. Nini yo koloba nini eloko nini vraiment au gouvernement to autorité compétent et qui peut bénéficier na musala na étant que compérant. Bon bénéfice ako toko bénéficier na kata que compérant ezaka le roi dollar et kitiboé il opé ko kita en tout cas soto te capé bien de bénéficier makasi l'état a tchabso maboko ezala te non ticket za prix à likolo toteka bien te ela rappelle na ba projet moko boye te ke osangisi pe ba jeune moko boye wana ya bakuluna la kisi bango pe métier pour que to ya chômage to pe ya criminalité pe ya kuluna ekita. Ah ba petit bayaka mettre fois to lakisa bango eloko esanga na bango ko bazana quelque chose na maboko kwa quelque chose na maboko nezi biso batatika mkebe senga mambongo ochema kwa moko boya azo travailler do teka kusomba biloko na zando c'est des bris avandi wana le personnel foyer na mwasi na mwana c'est ça et a bien ça teka ko ya ke no bundaka no yibaka ya propreté ba petit na ngai ya propreté kwa senga non faut ko débrouiller au début na sa mo nzambe a ofuta lobi o mona comme responsable nzamba tie loboko okomo laisser pe famille okomo laisser pe bana wana en tout cas ça la bien. Donc message fort nini okopé ça na autorité compétente pe ba konti amboka pe population o ba kolanda yo message ni okopé ça. Message dans mingi tem l'état ko battre la peuple aiba ko tosa mibe kwa l'état ezala bien kotambola bien na kata mboka mais ba peuple so bazo tambola mabe ko beta mon père afimbu l'état pe photo ça le peuple pour be place a pe bien na makambo le peuple azo senga o salela ezala bien. Donc l'état akosenga ite l'état abattre la peuple l'état azala malamu l'état peuple apesa eloko oyo l'état akosenga donc eloko nini peuple akosenga peuple azosenga kaka nobi po azala kimia aosenga kaka fo kotia banini partout na basusiete pena batuka na basusiete bato azolela kuluna boye mobulu boye kokanga kobotola donc l'état pena biloko wana alandelango en ordre l'état bongisa prince l'état atia soin na kati ya mboka l'état atia kimia ezala bien mboka etambola malembe kaka etambola bien nde bato balobaka mboka ekufa beba mboka eza boye te otia na eloko wana na mutu te l'état ayebi makambo azosala mpo mboka na biso lobi ezala bien. Ok, merci beaucoup. Tu vas continuer toujours na émission na biso toujours ya Tina te eza na Tina. Donc okuta ba maman ba koteka
tokoki mpe intéressé bango mpe mpo soki bakoki mpe koloba. Bonjour maman. Biso tozali émission ya ntina te eza na ntina eza na bato misusu amonaka kosala mosala boye kosala boye apréféré avanda na ndako azela mapapa yela ye autant que mama moboti tokoyeba nani nkombo nao. Bonjour maman. Bonjour. Nkombo nao nani maman? Nkombo nanga mama Kati. Maman Kati, maman Kati, depuis que bandi koteka mapa, vous avez déjà combien d'années? Dans Eumeli na ba Mwakala. Mwakala. Maman Kati aza na famille? Oui, na famille. Na nzela mbongo nao oyo. Ebikisaka pe famille to. Ebikisa famille na otangisa bana na ofutela pe ndako. Ofutela. Azofutela ndako, azotangisa bana. Puis ceux qui peinent la famille peuvent moi liwa, moi fête, bah recourir peut pas ma Kati, moi $10, moi $5 à zekete et bimi pena nino na songa liputa. Maman Kati, tu connais bah vous êtes marié? Nous sommes mariés. Vous êtes marié, mère de combien d'enfants? 3 enfants. Mère de 3 enfants. Moi j'ai dit bosso à la classe. A aussi sa licence na. A aussi sa licence maman Kati a bandi musala ne ekala. Pe na nzela ka ya mapa. Maman Kati etangisi mwana abimisi lelo lisom diplômé nzambe peso Kati esu maboko makasi lobi Maman Kati peka na nzela mapa akobimisa pe licencié akobimisa pe gradué bino bato bovandi na bandako boko zela papa kende nanu asala musala me kokunisa pe papa ngote mbongo pe ya malonga pe ezate lelo pe to ekomata lokola ndako étage lelo ekiti lobi emati lokola caméléon soki kasi loboko pe moko ndenge nini famille ekovivre bosala exemple bolanda exemple ya Maman Kati asikendaka te ki asombi mapa alamuki 6 heures parce que balobi toujours que la vie appartient à celui qui se réveille tôt soki omoni grâce te ke ya ezala lokola floka sala pe lokola Maman Kati parce que balobi ete tina te eza na tina mosala oyo komona tina te na kasi na bota mosusu eya na tina soki abimi te mawa soki abimi te bato mosusu balali soki abimi te bato mosusu babeli oyeba nzala nde eza boye ebelisaka kasi ye nde eza boye aboyi na ye kosala bolumbu aboyi na ye kosala bondumba aboyi kosala mosala makambo ya mabe kasi alobi ete nga moko nazala papa responsable nazala mama responsable naya mukatongo nateka naluka ta kosala mapa kokende kozwa mapa lobi nde eza boye Maman Kati akotémoigner ke abimisi diplômé lobi soki nzambe atie esu maboko na ye makasi akobimisa gradué akobimisa licencié akobimisa pe bato ya ebele bango bakoloba l'émission na biso eza wana toujours mpona kovalorize bato bakosala misala ya maboko mpona bato bavandi na bandako eza wana mpona kobooste bango. Chef de l'état alobaki ete to mise en charge prenons-nous en charge eza nini kokende te ka teke kosala kuluna kobenda bente prenons-nous en charge luka mo nyonso oza nango wana musala azobesa te eza bato basalaka bashayer wana oyo babelelaka matetelemba soki abeleli 10 millions ana combien Maman Kati soki akelamuki tongo aki atie mapa na ye ateki na fin du mois aza na combien lelo abimisi diplômé lobi akobimisa licencié lobi kuna gradué lobi kuna soki nzambe asengi mwana ne abali bato batekaka bamaki bato batekaka mai bato batekaka nini toza wana mpona kovalorize bango mpe toza wana mpona yo moto ovandi okozela ke mokili ebonga okozela ke mboka yango ovandi wana ko ozoloba kasi loga moko mboka oyo ekobonga te mboka oyo dollar ekiti dollar nini kasi yo osalaka ntango dollar wana ezokita ntango ezomata nini yo osalaka mpe bénéfice na yo eza nini yo oza wana kaka mboka oyo ekobonga te mboka oyo pasi mboka oyo président oyo tolingi ete gouverneur oyo nini nanu oyo osalaka poke mboka oyo ebonga nini oyo yo balolaka nanu eske yo ozwaka mpe temps ya kobalola mpe mayele na yo ya kotia mpe libanga na yo ete na mboka eye ebonga eske yo mpe ozwaka mpe temps ke non nde eza boye esika wana effort wana eza ya ngai otiaka mpe mayele na yo ke ete soki dollar ekiti ngai nasombaki marchandise na ngai na dollar na changeaki nde eza boye ekokweya yo ovandika na ndako
ozela kaka papa salela moko boma pe papa ngonoki balobaka toujours liboko moko lisapi moko boye esokolaka jamais elongo na 5 misapi boye elongo ekosokola na rapidité ntango papa ye na 10 mama ye na 10 bosangisi esali eloko ya malonga soki papa ye na 20 mama ye na 20 bosangisi esali 4 esali eloko ya malonga biso toza wana toujours mpona kobeta sete toza wana toujours mpona kolamusa bino bosala mosala balola mayele na yo mama mayele balobi femme sage bâtit sa maison mama mayele balola mayele na yo lobi mama kati akoma pe bayer lobi mama kati akoma pe mutu moko monene to continuer toujours mama kati mu de la fin nini okoloba pona bato bavandi o bazoluka ben o bazoluka dollar emata dollar ekita mboko ekobonga te mboko yo boye nini okopesa comme conseil conseil ezalaka na vie lelo quelque soit papa azala yango ebele esengaka liboko moko esukolaka elongi te esengaka koto oyo aye koto oyo aye nango bosangisi donc esalaka bien kovanda eza pasi likolo ya pasi. Ok, merci papa. Bafixe dollar te mama tozwi tokomi na baéquation ana minutio tozoyeba te dollar na minutio temi na to nini tozola mpo tozwa bandako tofutela tozoko dollar emati dollar ekiti koto biloko ekiti koto biloko emati tokomi na problème tiko tozoyeba te l'état ou bien gouvernement ngo atie dollar na combien mpo toyeba totambola mpe na makambo tosalela yango bolamu na sepeli. D'accord, biso pe to sepeli mama okoloba pe loba. Biso toza bato article 15 tolonga nzala nyonso ekoleka na misu na nga na koteka makambo ya dollar etali ngai te ekita na zero emata biso tolonga nzala nyonso na koteka na ngai na tala na chema nzaka te dollar basi balobi dollar ekoma tina nonande ezongaka nonande tozala pe bien tozala stable po nini bamboka nyonso baza bien tolula bamboka libanda biso bato totonda na nyonso na mboka na biso biloko nyonso ya Congo ezala kaka mbongo mais pona nini biso tozalaka bato ya nzala bato ya milelo tolula bamboka oyo bayaka kozwa biloko na biso tozolula yango bakitisa pe dollar tozala pe stable lokola baninga nyonso bakongo tozala pe bakongole tolula bato ya libanda te. Mama, à part Dingala, on va faire Chiluba. Na loba Chiluba kitoko. Eh mama, tout wakula, wakula wetu. Wakula wakula wetu. Tout lomba gouvernement. À tout point que chez le dollar, il est stable. Tout y a pas 18, tout y a pas 19, tout y a 21. À tout point, à Tombila, mouchinga wa dollar, ou du fixe. Bah tout point que chez le bintu mouchinga dollar, il dit quand tu as tout mon bintu puis kato. Tout que m'a coûté, tout peut être bien, mais quand tu as un titre, tu pas dire que tu as quoi bintu. Bah tout point que chez la dollar mouchinga, tu es quand bientôt stable, ma pays ma quoi bout, mi kalabim, toi, tout bakuye mon pays a pas mbelu mais tout ni bubanji boy tout kaye tout butu moi pays a kuluku tout londe tête mais tout balonde bobo bubanji boy ba tout est que les bintu bien subir tout bien mon Congo bi kale biabi mi shinga mi pas stable tu kale bien tout vivre pe tout bien tu kale bien ba bintu uju bana avantage wa bintu uju bana bintu bya bindi mpanishe pamutu ameko panishe bintu bya divers kuye Dubai kuye kumpanisha mangaya nya adini bénéfice wa buni njinji shabana bandi ndo shabana bankalasa nyimba fuchira futanzubu lelo njini ba diplômé njingi lo ba licencié balo anu bintu bya nyemu utu mukashe utu mona mamu yonso utu mona bwane memu panishe chini banseka mutatakana mama ambu ajuka akwata lukasu akwata mwele ajima bujimi bwabana benda baba yakumpala eyo mamuani mama bisa uti koloba ete musala nae oyo atekaka atangisaka bana atangisaka azana diplômé azozela ba licencié azozela ba gradué alobi ete mama simba Congo simba pau simba nini simba nani wu telema mama kovanda kaka te
Maman zala wana maman oya vandaka aza maman moko ya mayele te. Maman ya mayele azvandaka te. Maman oya dingaka bana na eba teka bavanda nzala pe bakoma bakuluna iza maman avandaka kasi maman alingi bana na ye avanda na ndako te. Maman wana azara toujours na nzela alobi olekende Dubai olekende esika boye ya préféré na ye ateka ne manga na ye eza na bénéfice 100% ekita dollar ekita ya azali aza mosala oyo alonga nzala ye ete emata na 100 ye azaka wana ekita na 200 ye azaka wana ye ndenge aza wana ye mama alonga na ye nzala yango wana tozali kocontinue toujours na émission na biso tina te eza na tina tomoni mama moko boye wana alingi aloba na portugais donc obenginga ye alo mama te nini bino moko boyebi ete télévision moto nyonso akokaka yango te eza bato mosusu babangaka yango bato mosusu aza na raison na ye nini oyo esalaka ete abanga télévision donc continue toujours na émission na biso tina te eza na tina eloko oyo komona tina te eza na libota mosusu nde eza boye ekobika na yango eza na eloko eza na libota mosusu ekobimisa bato mona tina te tozo continue toujours na caméraman na biso de luxe oyo azala toujours wana na nsima ya caméra po bilili oyo ebima malamu liboso ya ba etando ike na bino. To continue toujours na émission na biso tina te eza na tina toza na kati ya wenze ya yolo babete te kokutana bakopérant bavendeur bato bakoteka baarticle 15 oyo balonga nzala dollar emata na 100 etali bango te ekita na 2 etali bango te donc doyo toyo kokutana tomoni mama azoteka pomme de terre to solola na ye nanu ndenge nini mbongo ya bango ezalaka. Bonjour mama. Bonjour mama na ngai. Biso tozali émission tina te eza na tina eza bato mosusu nde eza boye mpona teka mpona sala commerce aomona yango tina te mais mama ovandi tokoyebisa biso kombo na yo nani? Kombo na mama Hélène. Mama Hélène bando bandi koteka osali déjà combien d'années? Nasali bambula ebele mpo natangisi bana nga classe awa basisi université ka awa baza balisansie ka na mombongo na ngai dela okoloba sikoyo bino moko bosentir déjà température ya bamama obateka bosentir bino moko déjà sai mpe esengo ekotonda kati na mitema na bango ntango esengo nini bazalaka nango ntango batekaka esengo nini balingaka mombongo na bango bomona yo moko ambiance ya bamama wenze ndenge nini ekoleka boprofite mpe bomesana kaka na ambiance ya bamama wenze ndenge nini mombongo etekaka. Mama Anto, banda combien de temps obandi musala na yo? Mama nasali bambula ebele na yebisi yo. Bambula ebele. Oza mama ya famille, oza na combien de bana? Mama naza na bana misatu, mibali. Bana misatu. Mwana na liboso aza na classe nini? Mwana nga liboso asisa aza licencié abala aza na mwasi na ndako. Oh là là, aza licencié abala. Non, c'est quelque chose vraiment à louer. Parce que dans une petite article, il y a des mamans qui se réveillent très tôt, qui sont là, qui disent que non, même si mon mari ne travaille pas, même si mon mari n'a pas vraiment de possibilités, moi là, étant qu'une femme sage, je ne peux pas rester, je ne peux pas croiser mes bras, je dois être là toujours, soutenir mon mari, soutenir ma famille avec une petite article, le pomme de terre. Il y a d'autres gens qui disent que non, comment je peux vendre les pommes de terre, moi je ne peux pas faire ça, moi je ne peux pas faire ceci, moi je ne peux pas faire cela, moi je suis là, je dois être au bureau, je dois aller au Dubaï, je dois aller en Europe, je dois faire des transactions. Mais Maman Anto a choisi un commerce là, il a dit que non, moi je vais vendre dans un marché, je vais vendre de pommes de terre. Et dans son pomme de terre, il a licencié, il a des cocos,
de petites filles, de petites filles. Il a 2 enfants de gradués. Il a commencé sa date dans le commerce. Il ne peut pas même imaginer combien d'années parce que c'est de longtemps, depuis que ses enfants ils étaient de petits et puis ils ont grandi toujours avec ces commerces. Nous continuons toujours avec des questions chez Maman Anto. Maman Anto, avantage nini okutanaka na mosala na yo? Daza na avantage po nafutelaka ndako nazaki marie mobali akufa sikoyo kaka na mombongo oyo nafutaka ndako natangisi bana nga classe batangi classe baza balisansie bango misato kaka na mombongo oyo e papa akufi nakomi kobundana nazwa moke nafuta ndako place nga navandaka kaka na mombongo oyo naza na mombongo mosusu nasalaka te natekaka pomme de terre. Maman Anto, il était marié. Aujourd'hui, il est veuf. Son mari est décédé, mais avec toujours le commerce, tellement qu'il savait déjà comment manger, comment acheter la chikwang, comment acheter le poisson quand son mari était en vie, comment tellement qu'il était en forme. Il avait de force. Même après la mort de son mari, il a continué toujours à instruire ses enfants. Tous ses 3 enfants sont des licenciés. Banane misatu bazaba licencié. Karana mombongo naye. Pena abimisi bango nyoso misatu ba licencié. Azana kuluna te. Malgré tout mobile naye akufi. Donc ba mama oyo toko senga ba konza mboka. Soki ba kotia pe momoko na yo, ba kotia pe petites et moyennes entreprises o ba bengi PME. Pourquoi pas ba koya pe ba bandi ko tala ba chaque maman ba mombongo ba ko sala. Nini toko ko sala pona ko valoriser mbongo na yo. Na France, c'est le PMEA qui a construit. Parce que maman des aboués, c'est que à tout pour t'arraper taxe na ya PMEA, à ce vous t'arraper nani baba taxe na ya nyonso. Ticket na ya afuta kayango. Bon, toko lo ba pe que gouvernement pas côté bango pe maboko. Même après la mort de son mari, il a continué toujours. Il paye la maison, il loue sa maison, il paye le loyer, il paye le courant, il paye l'eau. Il nourrit ses enfants avec seulement ces métiers ici. Pourquoi pas yope maman au vantinandaku, au kolandangai, au croisé ma boko nao. Pourquoi pas côté les mapé, ko balola pe makanisi na yo, ko lo mapé que les lope ceux qui mboko e bongi, nga ipe na contribuer. Nga pe na contribuer parce que j'avais mis j'avais mis une table à la rue, j'avais mis une table, je vendais ceci, je vendais cela, je payais le taxe, je payais ceci. Avec mes paiements là des taxes, ça construit aussi le route, ça construit ceci. Il ne faut pas toujours dire ok, Mboko est kobongate, Mboko est saboye, Mboko est vraiment, Mboko, qu'est-ce que tu as déjà eu à faire pour que Mboka Oyo est bonga, pour que Mboka Oyo pe obeta pe tolo pe que non, si c'est que le pays est aujourd'hui, moi aussi j'ai contribué. Voyez l'exemple de Maman Anto. Vous avez vu Maman de pain, vous avez vu Maman Anto, il a de licenciés. Son mari est décédé, mais il a continué toujours à instruire ses enfants. Il a fait sortir des licenciés. Vous avez vu l'exemple de maman qui vend de quoi, beaucoup des articles que je vous ai montrés. Donc, tournez toujours votre intelligence. Cette émission est là pour booster les gens qui dorment. Et là pour valoriser les gens qui ont déjà vu les visions de chef de l'État, qui ont dit que non, je ne peux pas rester à la maison, je dois faire ceci, je dois faire cela, je dois tourner mon intelligence, je dois travailler, je dois faire ceci, je dois faire cela. C'est là pour valoriser. Et pour ceux qui dorment et ceux qui font de Toulouna, Nzalape et Sarape Mouanaïba. Nzalape Tindarape Mouana pas comme Kuluna. Nzalape Tindarape Mouanape a comme Motomabe. Parce que yo maman, ce que vous responsabilité na ya ki maman, tu te réveilles le matin, au lukeli bango ya kolia, au lukeli bango ya komela, au lukeli bango ya santé, pe instruire bango. Comment on a été makambo nyonso ekolekana alima tozo continuer toujours. Maman Anto ko le mot de la fin. Moi nga ya suka eza kaka nde balobi biloko ekiche kitaka tina suka ye matali susu te po tomona pe clair mbongo tozosala biloko ekita lokola mokonzi ya mboka azwi makanisa kokitisa biloko ekita ane oyo tofete mpe malamu po mosala na ekende liboso.
Maman za posa ete biloko pe kita ane ope fete pe malamu. Bino mongo boko constater ambiance ba maman wente bazanango boko constater ba ko linga métier na bango na kasi ba ko linga vraiment asa fier d'être vendeuse de Sikwang. Il est vraiment fier. Il est très fier de le faire. Et toi qui dors? Donc tu es à votre coutume maman mon corps à Roteka. Bonjour maman. Bonjour. Maman comment on a Maman Gisèle. Maman Gisèle. Maman Gisèle. Banda combien de temps banda côté kam? Na banda Roteka kwanga banda kala. Amboko libana ka na kwanga, tangisi bana ka na kwanga. Mais en tout cas, tonyo kwami to souffri na mboko makasi. Kolia pasi, kotangisa bana pasi. Koti aye kotie la biso na bekol bana ba otango fele en tout cas na sepela na fatina akotanga na motema na façon moko ke te aza président vraiment na lingi vraiment makambu oyo azokende na ebiki Congo te Congo central Matadi bo Mwanda na sepeli na ndenge o fati beton ndenge tie la biso bana ba otango fele classe ndenge bana pe kolia na ndenge lobi makamba vie sociale en tout cas tozo sepela na oya sali en tout cas oya zo sali na ndenge kitisi dollar ndenge zalaki likolo facha zo kitisa en tout cas bundi aza mobali aza na souci ya peuple mais na sepeli makasi na ofacha zo sala a continuer ko sala ka ndenge zo sala asunga biso bana mboka biso pe tokotika ete ka lolengo ndenge to voter ke toko voter ka fati beton olingo linga te beton nde mwana mboka yende asimba kaka vie sociale na tala ba comportement ba école ndenge école catholique Minerval ba komo beta na to ya 28 pe ba bengi ba parents to kende to kei sikoyo balobi bana ya 6e bakofuta combien 8 et quelques 1000 francs congolais biloko bazo sa l'école catholique bazo sunga biso peuple te bayaki na ko sunga biso te bayaki nde ko boma biso école catholique yaki nde ko boma biso na mboko en tout cas Fati Beton na oyo azo sala a continuer kaka ko sala bongo to ko voter ye ali oyo lingo linga te Fati nde makamu. Ok, Olinga te Fati nde makamu. Donc on commence toujours vers la fin. Il y a émission na biso Tinate ezana tina o bino boko mona Tinate ezana babota mususu ndezana bako bika na yango ezana babota mususu ka bimite ndeza bo mawa plein. So ka bimite dans famille Lali. Dans des awana Tinate ezana tina des awana to kende toujours vers la fin. To le bisa maman ya suka et puis bonjour maman. Bonjour madame. Banda combien de temps au bandi commerce na yo? Parce que ça batu mususu bandi na ndako mutu mususu alobi ete ngana te kamanga manga isa niveau na ngai te mais yo olobi tenga olobi ete ngai na ko kufa soni te na ko vanda na ndako te na obi te na fona sala commerce nini okoloba. Au bout du temps na umena moi cop nanga oyo en tout cas na sepel makasi na mokonza mboka na yebisi nzamba pese susu longue vie na oyo azosala papa nzamba peso vie ya mulai eloko ngana koloba kaka oui c'est bien kokitisa dollar mais ekosengela na mikolo koya ba inspecteur bakitaka pe na terrain batala est-ce que biloko ekiti ya solo ou bien ekiti te na ba école pe ba fixer ba montant moko eza ke parents za na moyen nyon surtout ata aza na fond kuna atangisa mwana po lobi eza sus malamu papa nga na pamboli nzamba pe so vie ya mulai a pambola yo donc na osenga ka vie ya mulai mbula sima to yebi ke nyonso eza malamu. Merci beaucoup papa maman. Nous voici à la fin de notre émission
tina te eza na tina eloko oyo komona tina te eza mabota mosusu nde eza wana soki abimi te mawa plein eza mabota mosusu nde eza boye eloko oyo komona tina te ebimisa balicencie ebimisi bagradue ebikendisi bato poto lelo tozalaki na kati ya wenze ya yolo bino moko bouti kolanda ndenge nini tosololi tobeti ndinga na bamama oyo batekaka bapapa oyo batekaka bino moko boyoki na monoko na bango moko nde balobeli combien de temps babandi yango difficulté ni barencontraka bomoni difficulté ni bazwaka na kati ya misala na bango avantage oyo bazali nango avantage eza ete baebomi nzala eza ete bakendisi bana bakomisi balicencie bakomisi bagradue badiplôme na misala na bango yo moto ovandi okovanda okangi maboko olobi ete nga mosala oyo nakosala te nga mosala x nakosala te y nakosala te kasi yo nde oza zololo oyo ozolobake mosala ya soni ezalaka te musala ya zoba to ya tina te ezalaka te yo zwa yango linga yango pesa yango bolingo pe promisa yango tina kasi bino moko bomoni ndenge ni bamama babeti masolo na misala na bango nga manga na nga na tekaka na komisa nga bana ba diplômé na manga na ngai bana bakuluna bazate parce que nzala pe ezalaka pe mwana bunda kuluna tango bomie na nzala banda tongo tipokwa soki moninga ye apesi ye conseil akobunda kuluna mais soki yo moko parent oza responsable olobi ete nga moko nalukela bana na nga po bango balukaki nga te nga nde nalukaki bango olobi te nabima na tongo mpo na bana na nga balia nabima na tongo mpo bana na nga batanga nabima tongo mpo bana na nga isante na bango nabima tongo mpo ke soki maladi to nini feti na famille basengi contribution nga moko mpe nakopesa okomona ete kuluna na ndako na kozala te mpe to ya chômage mpe ekokita parce que badoa wana mpona kovalorize bino bato boyebela vision oyo bobima deja libanda botekaka bosalaka article 15 bolonga nzala toza wana mpona bino mpe bino bato bovandi nao na bandako bokoluka papa ke koselela o bokoki koluka soki papa akufi okomi kolela lokola moto nyonso lokola yo nde moto bomaki ye te okomi olela charge na kofuta ndenge nini na kobanda wapi na kosuka wapi nyomo bomoni eza na bamosusu baza baveve bapapa bakufa kasi na mombongo na ye oyo ya mokie nzambe mpe atie loboko akosambela alobi ete mokonzi yo olobi oyo akobima te akolia te tala ngai na akobima tia loboko na yo tala ngai na akobima tala ngai tala mokonzi mpe akotia loboko na ye akovimbisa akotinda baclient mbongo na ye wana ekobimisa licencie ekobimisa gradue ekobimisa bato nyonso toza wana mpona kobooste bino boyende toujours bokende toujours boluka te eloko moko tiana eloko na coin teka valoriser yango mpe okomona ke to ya chômage ekokita na mboka na biso mpe okomona ke mboka na biso ekokoma bien nakoki jamais kokata émission ena sans pour autant napesa merci na nzambe tato apesi biso makasi ya kotourne mpe ya kozala liboso ya baetando ike na bino mpe liboso ya batelefone na bino napesi mokonzi nzambe oyo apesi biso makasi napesi ye merci mingi mpona force mpona courage oyo apesi ngai tokoki kosilisa jamais émission ena sans pour autant koremercier bato nyonso bazalaka wana toujours bapesa biso confiance oyo balandaka biso na biso ya baetando ike na bango liboso ya bapesi na bango liboso ya baordinateur na bango bainternaute nyonso oyo bazalaka wana toujours mpona kolanda biso tali ba boss na biso le trio Malundama tokomi kuna tomoni Yannick Malundama tomoni J-King Malundama boss live Ronnie Malundama mama Laura Chou Malundama mama Laura Chou ba concert pe ba confrère na ngai o bazaka toujours wana pour ko soutenir nga ba conseil ba nini pour ko yebisa toujours pour ko loba toujours ke osali malamu bongisa kotoyo bongisa esika iteni tomoni Cédric Ndombele tomoni Zamba Ngumbi tomoni Prudence Ngimbi tomoni Marceline Mbongo tomoni Mbungu Manassé tomoni Josué tomoni Deo Basidisa tomoni na pesi merci na libota nanga mobimba na pesi merci bana nyonso ya yolo
Dallas, il y a République démocratique du Congo, napesi Lerindungindi. Merci Mbote Nabino. Bonsoir Oyo Bozaka toujours wana pour na Kolanda. Émission Nabino, na chaîne Nabino, Yabiso podcast. Oboza toujours collé, scotché, cimenté. Oboza toujours branché na émission Nabino. Tout le monde Nabino à la prochaine numéro. Ne zappez pas, soyez toujours là. Soyez toujours là, présent sur votre émission. Na Yalelo Ososali, Sinate Ezanatina, Ya Yolo, Sid, Nabamama, Ya Wende. Merci, ciao. Ebandeli pesuka nyoso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela